Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci d'être connectés sur votre chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner, abonne-toi, partage, liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez avertis. Ok? Alors, tous continuer toujours dans le sujet Nabiso, il y a Dakumuda que son âme repose en paix. Et vidéo on a libino lelo, on bozo mona wana za vidéo ya Carlito boyoka makambo alobi somo. Makambo wana eza vraiment somo. Boyoka ba révélation ebimi na kati wana. En tout cas, tombo ya nani, tondima nani, parce que ba révélation ekomi kobima. Makambo yo, ndenge tokoti nango janvier oyo. Donc, 6 mois oyo esi là, tout le monde ba secret moko kobima ya somo. Alors, awa pe JF Ifonge, na oche la bino audio boyoka makambo alobi parce que vidéo pardon boyoka makambo alobi parce que yepe ayemba et pas ya Kofi Olomide. Chaque jour ya kana ba matière a dénoncer aka makambo ebande kolikana na ngambo wana. Alors, ngona oche la bino vidéo oyo bolanda jusqu'à la fin, ok? N'hésitez pas surtout de liker et de commenter. Pasteur Mike Mikolo, yedaza populaire, dont le nom le plus populaire na Facebook, na YouTube, na TikTok, c'est le pasteur Mike Kalambay. Pourquoi? Parce que à répondre Dakumuda qui n'est plus en vie. Et là, tout le monde condamne le pasteur Mike. Pourquoi à répondre Moutakufa? Émission et Salama 4 ans passés. Pourquoi répondre à quitter? Alors, moi, je suis makamu Carlito aloba parce que Carlito a wanganate abi a Simba a Simba kisi donc pour mettre à stade pour tondi ça on a ba concert wana il faut au sala et loko boyo quand on a vidéo Dakumuda lobi yepe a Simba kisi donc na butu azalaki mwasi babande ko zoe lokola mwasi. Et puis, na moi, asaki le roi mobile. Donc, bon, en tout cas, c'est vraiment triste. Alors, sans plus tarder, mes amours, moi, je vous laisse suivre la vidéo, ok? Suivez jusqu'à la fin. N'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, surtout la cloche de notification. Cela va vous permettre, lorsque je vais poster une vidéo, vous serez avertis, ok? Sans plus tarder, let's go. Pour vous dire la vérité, musique. Et ça, musique ndenge eza wana okobeta yango te oskenda yango ndenge ozokenda yango na batop olobi wana otondisa stade na sa boye sa eloko wana ezalaka te. C'est pas possible. Oui, ezalaka te. Mais vous en faites quoi de toutes les compétences que vous aviez dit que vous avez l'assurance? Depuis qu'on a commencé l'émission, vous avez dit quoi? À chaque fois, vous aviez l'assurance de votre voix, vous avez l'assurance de votre talent. Écoute, le talent ne suffit pas. Oh, talent ya yote. Nzambe apesaki yo. Oui. Talent oyo eza kati na yo. Bien sûr. Mais sikoyo oke kotala ngo na kati ya na PSG na bleu en PSG. PSG eza nini? Eza groupe. Groupe eza l'entraîneur. Eza pe na batno basala makambo PSG eza institution. Oui. Donc tant bo sala na kombo nini? Donc est na kombo wana eza yo. Donc tu travailles en quelque sorte, tu es comme des balbaka. Vous avez 4 institutions. Institutions sont en l'eau. Attention, vous mettez l'eau dans le bois. Et comme malitanga, vous mettez les D'accord. Ok. Parce que les institutions sont en combo. Et que ça, la makamunango pour la combo. Mais tant que Yozo Sale a talent, tu es dans le bien ou le mal? Tu peux être toujours dans le mal. Dans quel sens? Pourquoi? Parce que le fait qu'on est ensemble. Parce que l'équipe, le groupe joue toujours dans l'ensemble. D'accord. Ok. Quand on fait un truc, ça peut être balle. Quand on fait un truc pour l'équipe, au lingo linga tout ça dedans. Oui. Ok. Donc qui fait ça pour la binonion de binonion ça dedans. Alors, j'aime pas trop expliquer moi qui si parce que
kisi moto ayebi yango malamu moto ayebi satana moto ayebi mpe nzambe te na moto ayebi satana te ata explike kisi amona ngo ndenge wana parce que ya kwa ndima olangwa moto alangwa ndima aneta alangwe moto mpe aza envoûté andima te kaza envoûté alors kisi malamu ebongi moto oyo ayebi satana aloba no kezaka so moto pa ayebi nzambe ayebi so kisi pesaka ayebi so pe nzambe azaka OK pasteur OK donc kisi kolango na ngo donc veut dire ata soki ozo salela nzambe soki kisi ebeti ezwi yo otamso mpo kodécouvrir nzambe fo afungola yo po comprendre yango so te eza pasi pasteur sokutana na babiloko ye micro esimba te voix ekangami bon voix ekangami te menase na mona yo mais ye bame kokote alobi teke ye konga te tamso baza kobatiranga na bato moko na yebi te tamso bato mobi bazalaki zingazinga na bazalaki otya maboko na yebi te il fallait un jour kotika po okóma na nzambe parce que nzambe aza appui nzambe aza abri nzambe aza parapluie. Mais vous vous dites être chrétien après ou pour vous-même pendant vous étiez un chrétien? En fait, on n'est pas chrétien avant, mais il y a une grâce. OK. Dieu peut t'amener aux okos la penza, bâtiment pays à battre le pas et bien ça magamon ça nayo. Tous les leaders du monde basaient la chrétienté. Mais simplement que Dieu voyait ce qu'il voulait faire avec eux. OK. Mais ne moutoala souka vinaye. Il faut le banza mais merci. Alors souka ça il a monté et moi j'ai un problème parce que nous ne pouvons le talent. Tu ne peux pas garder le talent que Dieu t'a donné pendant 20 ans. Aux allons la moukili. Non, 5 ans ici koka. Je dis bien 5 ans et cookie. Ce talent on a dans le monde nos alliés, ça monde ma bé. Talent on a ben aussi là. Au comme normal. Donc bah qui 10 ans de succès, baza bango. Baza tu dans la carte kuna. C'est comme une femme. Aux autres que azaki na fleur d'âge. On soit une mi balité. C'est quoi continue mon qu'il a mis balité. Aux autres donc ça les 5 ans la carte a vu wana. A fanité. Beauté aussi là. Ici là. Voilà, c'est la même chose. La même chose. Mike Kalamba déplacement na yena disponibiliser voiture nanga et tambusaka yena kuitu biye. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque na butu ndeko Mike tango kenda kolala ezana vie mo boto zaki na viona atika ndako na ye ba musicien nyonso balala na ndako wana. Mais Mike Kalamba eso comme na butu ke na chambre na ye mwana mwasi akola chambre moto bazola mwana mwasi chambre d'hôtel. Mike Kalamba tous les jours na butu il faut télémaka na 21h 22h abima kenda kolala na chambre d'hôtel. Est-ce que mwana mosasa? Et puis attends voilà ndeko nanga na oloba no vérité. Na oloba no. Yabi maka akenda kolala na chambre na hôtel na mwana mwasi wana. Mwana mwasi wana comme na niveau ngai mekako na ebinde nike mwana mwasi na sela. Mwana mwasi wana za na chantre aza ina groupe na yobi akutaki na lwana. Azala kana groupe na ye ba uti Kishasa ba yeko beta concert. Deni na bi mwana mwasi wana sela ka mekako. Parce que moi, Mike me demande, Sarah, Lukela mère, ba mekako. Ngai na keso mbele ba mekako na kati azandu mutateka ba mekako azali loti vivaza na kwitu. Ndeko mwasi kombo na Severine, azoto nanga bi yo penza yo na mina shara na obo. Komi tina ko sombela nani ba mekako. Komi ko koma tina. Tangu pasteur Christian Dakumuda alobi na ke wana mabe. Wana ya bonzambete ndimela epo ya uti côté ya bonzambete. Si vous comprenez, je sais que Congo tout ça trop fanatique. Et surtout quotidien à Katanzungu est comme compliqué. Et comme compliqué. Alors, dans l'oba qui a mon frère, que le frère là, Azaraka Mabe, et Azok adorer Satan. Et Azok faire adorer les bottes en Nzambe Satan. Dans l'oba qui a mon. Osa Moussa Nzambe, Osa Moussa Satan. Moïse. Mbie. Oui. Frère Moïse Mbie, c'est un frère, comme tout autre frère. Ce frère-là, ça fait 3 ans passés, vous savez que j'étais le premier à dénoncer ces histoires. Et Belé comprenait ngate, et Belé loba qui oui, bamso ba douta qui Belé kanti qui azo saraka pona base. Non, na beta tolote. Mais nzamba yebi pourquoi abendanga? Pourquoi benganga? Amemanga na nzela ya gloire. Na vivre gloire, na vivre mokili, na vivre succès. Basi,
nyonso tout ni na suite ni na salite hôtel ni na réalité mbongo ni na simbite. Je comprends. Nzamba yebi ki yo fona benga parce que yo moyen ba corrompre yo ezalati. Parce que oza mutu oyo yebi koto uti so sali faut pas ba bomayo. Je comprends. Oyi poni ba célébrité mingi ba wumela te tamba na bonzambe. C'est parce que ba kokarate bazongaka. Aujourd'hui, je sais que on a boyi na mukili nzamba opesa ngango. Ata na nzela ka mutu nzamba opesa nga. Moi je vais pas vendre Jésus-Christ à n'importe quel prix, je ne peux pas. Ce qu'il fallait natika na mabe fallait natika à côté nazalaki. Je ne peux pas quitter là où j'étais naïe pas na Jésus Christ na nzambe et puis ce que pour na sala ma be na cachette non ça il faut oublier, oublie ça. Oublie ça. Obi vie on a passé c'était on a outi na kosimba $100,000, 50 $200,000 na outi na mbongona na kotika na 1000 francs même pas unité za te na crédit mais je vis. Na zenga ta crédit d'appel. Na lali penza na zangi mbongo na tiki penda kunongo va en église na va en église pendant 400 jours na la libanda ngana leki na brisement na koti na taxi na tambo na taxi la transport en commun na mataka na bis na ko ndima ke dakumuda ko kota na bis na bato akokota na kombina bato ko la taxi na bato frère tika na zali race o nzamba benga ki pona mission na ye l'argent là. Le problème du pasteur Mike Kalambaye, c'est son succès. C'est ça le problème de Mike Kalambaye. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est Mike Kalambaye qui est au trône de la musique congolaise. Je le dis que c'est Mike qui amène notre musique dans son paroxysme, dans son exacerbation, dans son summum, dans sa sommité, dans son pinacle. C'est la personne qui amène le gospel dans son apothéose, dans son apogée. C'est comme ça. Quand on parle de Mike Kalambaye, quand il y a même un petit défaut, les gens ne font que dramatiser. Quand vous prenez la carrière du pasteur Mike Kalambaye et vous prenez la carrière du pasteur Moïse Mbiye, vous ne pouvez pas les comparer. Il n'y a pas match. Le pasteur Mike Kalambaye est beaucoup plus supérieur au pasteur Moïse Mbiye. Et même le pasteur Moïse le sait, qu'en termes de performance, vous ne pouvez pas les comparer. Vous prenez des chansons comme Mokondi Nangai, Mal à l'aise, Bongangana Nzambe, Bisengwalola, le meilleur générique de tous les temps, depuis l'époque de Papa Mente, Charles Mombaya, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un générique. En fait, Mike Kalambaye aujourd'hui chapeaute une structure gospel, musicale, appelée Majabu. Il a imprimé son leadership jusqu'à amener cette structure à l'échelle internationale. Depuis que la musique congolaise, le gospel congolais existe, depuis l'époque de Papa Mente, depuis l'époque de Papa Charles Mombaya, depuis l'époque de Renaud Vumbi, Patrice Ngoyi Moussoko, Denis Ngonde, jusqu'à aujourd'hui, aucune structure musicale n'a atteint le niveau. Mike a imprimé le leadership et il a amené cette structure à l'échelle internationale. C'est le... ba vérité yango yo yaga komona gindogina yo na poisa Mike Soni faux serviteur de Dieu boki ndenga lobi ndoki mutu maseke siko boyoka siko mutu azalaki na dakumuda boyoka ya preto zonga au nom de Jésus-Christ. Jou Kofi Abenga Kaye tozalaka na dakumuda moi j'étais avec lui. La première fois d'attendre la voix de Kofi Olomide, tout le bapolele. Tout le bapolele. Première fois na yoka voix. Mais oui, ngaza témoin. Mais les gens sont dans le baquet, mututel la mona qui est la monde, on a besoin de l'issue. Naza na monde, parce qu'il y a kangayango, akufa na mutema. Si s'agit de dire la vérité, non la vérité. Ngaza pétage te, mutulange pétarate. Na le bamakambo ça vrai. Voilà, bien aimé Bomoni. Donc, à ça qu'on le bat avec précision. Et puis, si vous avez un Saint-Esprit, vous avez la vérité. Batona nazo kama puka bukanga magana bango. Et kamu sakangai, alors gouvernement na biso. Comment ba gérer ka batu oyo, bien aimé, ils sont ensemble. Pour ceux qui bazaki ensemble été, mais faut kanga babilo kwana. Comment bazo nyoko la peuple boy. Peuple on peut basala kate, misala na mboke zate, ba société zalité, batu basala kate. Il faut pas pesa bato mbongo, bato comme ba millionnaire, na ba mbongo mapa, na ba mbongo manga. Et pesi passe, pesi mawa. Siko bino siko yo kambia mboka. Ndeli bozo tika bango. Oh bien aimé le Seigneur. Bien aimé siko yoka dakumuda, yoka avec précision. Tia penda Saint-Esprit.
yoka makambo azoloba albi naza na audio nazozela kaka a riposter na tia yango bien bino moko bulanda après tozonga au nom de Jésus-Christ. Des fois ça la repasse le ngara kuto comme na point ozonga na mokilo ko revoir les sous le qu'on a peuple de Dieu bayoka. Non, mais c'est ça, ils ont un comportement dans base. Et l'autre fois là, c'était le frère Mike Kalambay. Hein, je l'ai dit, c'était le frère Mike Kalambay. Quand moi je me suis converti, téléphone de Lili, qui va venir, allô, oh, viens en André, ça va, qui m'avait appelé, mon grand frère, lui, qui filmé, avec Ninga. Boninga, ça va. Aux hommes, on a des Ninga, ah, aux gens, oui. Attention à enregistrer en haut. Depuis nous on a le bango avec certitude parce qu'on a besoin de ok, voilà. Voilà. Non, on a besoin de six côtés. À moins que nous ayons le contraire. Peut-être qu'à partir d'ango, Agoluka a changé. Nago ça a été pour nous qu'on a conscience de non, je le dis parce que ça l'a mabé makasa, ça l'a mabé. Na utaki na lifelo na moto, na na kufa. Na ko tali felo nzamba bimisinga. Na ba benginga ko fa bengal bina ngabi nende ozomo na tendeni ngapte na zali. O teme osadi, ngapte na bongisa ba mamna na bongisa prédication. Ah. Mais le grand ndako ngapte na oleka, na ozata na oleka. Parce qu'il reste un frère. Vous voyez? Mais isolé. Ba petit no bazoya, ba nyo bazoya, mais oza pa na autre. Ok, tu as préparé, tu as petit non, tu as préparé un grand hôtel, un grand hôtel, oui bien. Petit non, non, tu as préparé Mike Kalambay. Mais pas les cheveux, tu as préparé place au Yarobosel. Oh, mais il y a un grand hôtel. On a vu la minute toute. Bango ba yaka yon goyati. Bango ba yaka yon goyati. Alors on a nini. Bon, na pesa yo pesa tambote. J'ai pesa Mike Kalambay na téléphone. Allô, allô, bonjour vieux. Maman j'étais choqué. J'étais choqué. Tout n'a pas Kalambay, n'a pas 2 minutes, n'a pas kaka. N'a pas yo. Nzamba pambola o, pour n'a fingaï. Et je te dis vrai, je te dis, il y a qui m'a mais attends, laisse-moi dire les sentiments qui m'avaient animé dans mon moment, non. N'habite n'a fingaï ni, n'a qualifié ni. Et voilà, j'espère que bino nyonso bolandi boki ba audio nyonso Mike Kalambay à lobby et qui ça Dakumuda lobby tomoni biso nyonso papa Carlito à lobby et ça lui passé et ça lui vraiment passé yango baloba na Bible baloba na tango ya suka tokoyeba bango na misala na bango ekoyebana tokoyeba bango na misala na bango ekoyebana et ça lui passe hein, franchement et ça lui passe pe ma wakati na mitema komona musala nzambe ezo fingisa maboye basala nzambe tozoyeba te oyo azoloba vérité nani oyo azoloba ya solo nani azoloba nini. En tout cas ça fait très mal, mais là on sait dans le gouvernement l'église musu bako suspendre l'église musu te bako suspendre l'église musu te. Il y a beaucoup des églises où il faut suspendre, il y en a beaucoup franchement, beaucoup des églises où il faut suspendre parce que buzoba est comme ebele mutu nyonso akomane ko sa live na TikTok, mutu nyonso akoma pasteur, mutu nyonso akoma donneur de leçons. Surtout na makambo nzambe mutu nyonso akoloba eloko oyo alingi sikoyo oyo eza ko mema ba peuple ko mema ba peuple na libungi ko mema peuple na libungi. Oh Jésus nzamba sunga kaka boki bino mo Carlito alobi ba concert et beta marate sans que et qui c'est salama et ça automatique. Moi, je disais ces histoires depuis longtemps. Nando lo bango kala depuis longtemps. Nando lo banabi au moins baba genre babiloko o ba concert ba nini o ba stade de martyr pour étonda il faut un sacrifice. Il faut des choses, il faut des esprits, il faut biloko
Ce que oza moto sambelaka au mona mubat ba koti jeûne prière ba se sacrifier concert et l'équipe bien. Mais ce que bato mokili basalaka nini? Bato mokili basalaka nini? Pour bato nzambe basala concert et basala on appelle ça comment? Bato nzambe basalaka on appelle ça comment? Basalaka ba jeûne prière. Ce que bato mokili na ba concert na bango basalaka ba sacrifice. Yongo mona boy avant concert et bêta au mona boy mutu mususu alekisi ndeko nae. Ya. Mutu mususu mona boy alekisi ndeko nae. Alekisi ne proche nae. Yongo mona na concert au mona boy ba sacrifice salamaka. Omoni à la veille à concert aux mona bato bazokufa. Tout ça c'est quoi? C'est les sacrifices mes amours. Alors na makambo yo eze eloko koloba te parce que Dakumuda akufi déjà. Nga pasteur Mike aza mutu moko na makambo boy fala fana neka silence. Na makambo stade de martyr afanda ki silence, il y avait de morts. Bato bele bakufa. Mais afanda ki silence. Mais je ne sais pas what is going on. Quel est le problème? Quel est le problème? Ofanda na yo olobakate. Mais pourquoi quand na makambo ba yebiso que non? Oh, ok, narabasa olobakisi. Fallait rester calme. Il ne fallait même pas parler. Kolobate, ce n'est même pas important. C'est ça qui est important, c'est que nous obanda koloba. Okoloba pourquoi? Pourquoi même? Okoloba pourquoi? Fallait qu'on fasse nos cas calme. On fasse nos cas calme. Otala nos cas makamuna misu. Fallait pas koloba. Dans la suko, c'est tout le monde qui condamne. Oui, biso yo sotozo classifié, asali mabe, alobi mabe, asali mabe à répondre au mutokufa. Mais quand même il fallait pas assez défendre. Est-ce que ekoza la yango, ekoza la pe yango te Dakumuda za mutu. To matato kita Dakumuda za mutu akoki pe ko se tromper. Il peut aussi se tromper, c'est une personne. Akoki pe ko se tromper. Akoki pe ko se tromper pe abeti pe libaku akopoko ça. Lelo Dakumuda akufi akomi musantu. Quelque part peut-on condamner à 100%. Azaka mabe, toko condamner vraiment à 100% pété. Mais akufi, mutu akufi azalaka na raison parce que jamais oko samba na mutu akufa, never. Oko samba na été. Mais eloko o Mike Kalamba il fallait sala, il fallait tika la calme. Tomona Moïse Mbiye. Depuis makambo ya Eliane wane, depuis makambo ya Eliane tomona afanda calme. Est-ce que toyoka ki alobaka lisusu? Alobaka lisusu te. Mike Kalamba et qui c'est Moïse Mbiye depuis wana Moïse Mbiye alobaka lisusu te afanda na calme. Kaba makambo ne mususu mais au moins na makambo polémique donc on sent que no muto azo éviter problème. Mais pourquoi Mike Kalamba ezaka yo makambo stade de martyr oleki? Donc tu vois que donc on sentit que le mutuka kazana pour ça azalaka visible quand dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans la psychologie, batu nyonso ba condamné à cause appelle qui n'est pas la raison. À cause appelle qui n'est la raison pe ba benga ki epete. Tokoye ba ndenge nini. Ba audio wana il fallait bima. Mutu na téléphone ya Dakumuda. Bo mekano ko bimisa na ba audio. Toyoka ba audio eloba minini. Qu'est-ce qui s'est dit na ba audio wana? Ba loba nini? Ngana bino toyeba, toyoka. Est-ce que c'est vrai que Mike Bando solo na Koffi Olomide? Est-ce que ba enregistré que audio wana? Et ça la Sony. Et ça la Sony. Ngana beza ba pasteur musu ba kotaka na ba boîte na butu alati chapeau continue boîte a kimela whisky. Bazé belé. Ba pasteur ebele ba kotaka ba boîte aomela moi whisky aomela moi eloko moko malili donc ba osala bongo senti que non aosangisa musala ya nzambe na musala ya mokili. C'est la honte, c'est vraiment la honte. Et ça m'a envoyé Sony et ça m'a envoyé Sony oh tokosuka wapi o senti que non ba benga ngoni cher et commis place où ya ko rendre ba compte. Dans la carte à cher, vous avez un compte à rendre. On sentit que non, moutoua qui rendre compte na cher. Tala neti maiki makambo lobby. Abi bato nyon so ba Emilia qui est ba Lelisa qui est na 2020, 21, 22, 23.
ba Emilia qui est ba komi bizengi. Wana directement on voit directement Peniel. Voilà tout le monde a Peniel. Tout le monde a Peniel. Donc Peniel a commis Kizengi, maman moi a commis Kizengi. Peniel a ngopé yepe moi on a pu mutune sala bien. Oroyo kaka que no Peniel a ko bimawa. Si makambo ko bimawa. Ngana bio to yoka Peniel a bimi awa atetuki parce que moi nana ya tetuka ne pamba pambe. To fanda bo Peniel a tetuki pe ayepe ayeko bimana ayepe ko loba. Yepe moi nana asa wa pe ma sécurité akoya pe wana ayepe ko loba. Aya ko loba. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que non, il y a beaucoup de choses où on a protégé papa et banananga. Elle disait ça. Le loba doit comment peut s'appeler raison. Est-ce que mutumo kwa na kaka bat bako c'est la comme makambo combo ebimaka na combo ebima en fait makambo mabe ebimaka na combo na yo makambo mabe ebimaka na kono yo ozana kaka innocent yo yeba noka makambo te. Tout le monde, balobaka mabena, mais non, c'est pas normal. Ce qui peut l'équipe bongo, c'est que moutouemo waza mabe. Mais pourquoi tout ça? Pour nanine, est-ce que batboko sa lanzambe na bosolote? Ce que le biota la danse ba générique à mikolo oyo. Donc on sentit que no kizaiko nakati kimokili nakati. Donc on sentit ma kimokili nakati. Donc ozoka na soni. La honte, la honte. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Mamba soni. Tozo bateto ki mawapi. Toko kime la wapi moninga. Toko ki mawapi. C'est vraiment la honte. Mais Nzambe asunga apesa biso makasi. Nzambe asunga abate la biso parce que ça fait mal. Franchement. Et ça la passe pe mawakati na mitema et pe ça passe na soni na mawa mes amours soni soni au monde ba pasteur nyonso komika ba pasteur ba aventurier ba pasteur ba escroc pasteur aventurier pasteur escroc yumo okomoka na soni nzambe na ngaye donc on sentit que non les réseaux sociaux mobiles comme ba star ba pasteur ba comme ba star le roi ba musicien. Dans la minute, on va comment star et ba pasteur, ba artiste et comédien, na moi ba musicien, ba politicien moi ndam. Dans ba star ya mikolo, dans ba pasteur ba comment ba star, ba pasteur ba comment ba TikTok, ba pasteur ba comment ba porte-parole, ou ba pasteur yé mo matina live, azo ça la live ba zo benga ba ti donner les cadeaux, donner les cadeaux. Quelle honte. Quelle honte, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Tokosala koboni mokili yango ko mokili ya Nzambe. Tokosala koboni. JF fonge pe yepe kuna linga makambo te. Ye makambo epesa ke kanda. Epesa ke kanda do ye malobela bango vérité. Siko est-ce que tokoboya kondima parce que bato nyonso balongwa na musique ya mokili babongola motema. Bazo ko pesa biso témoignage comment makambo kuna elekanaka. Donc musique eza kisi. Wa lobi ke non asalaka musique asala na kisi te akosi biso. Musique, pardon, et tambolaka toujours na kisi, et tambolaka toujours na ba sacrifice. C'est toujours comme ça, marche comme ça. Ça marche comme ça. Lelo o musique, kisi, ça marche comme ça. Et lelo o yo zo ko wanga na keno, oh yo yebi makambo wana te, batu na biso. Omoni, nyonso zaka conséquence. Oza mosala Nzambe, mais ba mona ona kofi mabe, ba mona ona wera mabe. Ozongi kuna, yokuna ne héritier mabe. Mais tu es dans le monde où tu es tu es où là? Position nini oyo ozali. Mutu fois pe sa position est fixe. Donne ta position. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yo ba mona roka musicien mokili. Ba musique mokili yo anobimi. Musique mokili. Donc toi tu es partout, obimara partout, yo za bongo. Siko yebisanga position ni yo ba pesa. Tu es païen, osa païen, et l'autre côté que le bezate osa païen.
Si on a bandimi pe au monde que pasteur na biso aotambola mabe mais yo wana ozaka aucun église wana comprendre raté ezaka fanatisme to ezalaka nini yo mo pasteur na biso ba chacun na ba réseaux sociaux azaka pasteur na biso le problème lobby problème siko ba to bakendaka wana ngana lingana yeba c'est le fanatisme to ezaka Saint-Esprit de convaincre bango parce que il y a aussi d'autres pasteurs baza bongo c'est la bango makamu na ba réseaux sociaux pasteur tel a fait ça le pasteur tel a fait ça ba msusu peza na encore que non baza ba victime mais ça na ba msusu o senti que non o tambola mabita na église lokwa ba denilesi ba pasteur Mugisho tala no ba dégâts ba sala na ba réseaux sociaux mais au moins appelle lobi na ba bandimi bazongi nzambi za pasi ta neti pasteur Mugisho tala botika botaki kokangi awa asalaki quelques mois na makala awa tano pasteur alobi ote aofinga bato makambo bakomaka na mire après basambisi ote azakana problème mutu est-ce que bon na comédie te église ekoti désordre église ekoti désordre c'est le désordre c'est la sorcellerie alors et puis si pas si peu mawa mutu faut ba position na so comme mon église mo bezo beza na kati pasteur moko réputation les ya mabe il faut quitter longwa na église wana kofanda wana te il faut quitter parce que tu perds ton temps pamba pour mutu boy aza wana makambo ebele après aye ko imposer le loboko aye pas sambele lio nonsense on est à buzoba nonsense. S'il vous plaît, bon nonsense wana. Quittez là-bas. Le moins qu'on perd de temps na yote. Donc tu perds ton temps inutilement. Tela maramu Carlito a lobby. Ba Carlito wana ba musicien minene. Ba sala ba nzembo. Ba sala ba sacrifice. Ebele. Dakumuda lobana linda na sieza sirène munene mami wata menze mwana ta niveau ça la succès mais ta la succès on les a ya kisi mais ta la lelo na dobi abolandi vidéo moko boya dakumuda lobi akomaka era bongoli motema akomaka tikola en église azangi atana mbongo ya osomba initata 1000 francs. Il y a aussi 50 000 $, 100 000 $. Au fond, d'abord 2 000 $, mutakabelo melaka sucré. Mais, era bongoli motema, aozanga même na mbongo, yorsomba crédit 1000 francs. Akomo olala na église. Natili bino vidéo na boyoki. Akomo olala na église, akomo kota transport normal comme tout le monde. Siko boyo bisangelo kwa boyo. Et loko ya boy. Ya omoni ba musicien mingi ba boya na bango bongo la motema po ba yebike suka na bango ekozala mabe. Parce que biloko wana ba succès bazwaka ba mbongo wana bazwaka biloko wana eza konga lokola ya ba papier eza lokola ya ba chinois na seconde ko se coller. Au moins la musicien tongi ndako munene boy soka kufi ndako elimwe. Ba papa oye ba kufa awa. Wapi banda kwa tika apa oto yoka bateka ya kitambo wana maina ba mbongo na ba succès ba papa mbe bazaka na yango mona mingi bazobo ya kobongola motema kosala ba témoignage po ba kosuka ka lokwa dakumuda tala lelo dakumuda akoma tina komata moto siko est-ce que mutu vraiment na gilelo o batala ka mutu wa musicien munene poto tanga ba kompote musicien akomi komata moto. Est-ce que bino momona on normal un musicien amati na moto aozanga na crédit au na téléphone ce n'est pas normal et ça normalité ça fait très mal, ça fait la honte. Yango ozomona tout se paye ici bas. Yango mona ba musicien ba luambo batika ba immeuble ba madilu ba mizi ba pepe calé. Ba musicien basala ba succès wana. Est-ce que boyoka bomengomo batika? Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle,
sportives, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.